Donc manabende nanda loba zwanga bien votre émission masolo akati masolo bombana ezaki masolo ya Viali na Belda et bombanaki. Mais lelo balobi chaud dedans, chaud dehors, chaud partout, sauce à la poulanganda. Donc Viali na Belda balingi babimisa mambo bombana na miso bato. Donc lelo eza libala ya Belda. Comment on peut moi genre Belda. Donc Belda. Donc ça déjà da de belle. Oh, il y aura jeu de mots. Belda, da de belle. C'est que Belde Viali. Nabia, journal Eloisa et Salondine. Déjà, journal Eloisa, déjà, je suis très très contente. Déjà, c'est trop d'émotions déjà et mais les mots me manquent et ça, journée vraiment très Nazela Kiango, mais par la grâce de Dieu, Nzamba Pesinga et on tourne d'abord Nzambe merci. Car ça salinga grâce l'autre ça la mariage Viali nanga et qu'est dur de plus quoi. Et c'est très bonne chose na émotion. Na vraiment bloming le bâté mais Nzambe ka merci aussi à mon chéri de m'avoir honoré devant sa famille, devant ma famille, de m'avoir fait une femme. À ça une promesse et aujourd'hui ça s'accomplit par la grâce de Dieu et voilà simplement j'allais dire merci quoi. Tant on a moni se préparer na tel na mpandi na moni bana mi kem nyoso tout presque bana basi. Donc bana basi na bana basi donc osa un exemple pour na bango. Oui, je suis leur tata hein. Je suis un peu leur exemple hein. Oui, je suis leur exemple comme ça ba monara nema kamango ezo salama et baye bara. Et le mosso na tuna pour bana poto pena marobala neti baya na famille boye ne bango zara ba ke mairie tamsu moi 3 personnes azuka témoin master nae to copine mo ba ke témoin yo pena ndimike boya pena na kinkulu donc na famille des années bloc cadena il y a haut niveau donc libalo eza libala te ya lobby la mourir na tongo coup de tête biloga Viali na fenêtre cha donc aucun nango pena on expliquer pourquoi on dit mieux les gananenga coutumière c'est pourquoi yo mona poto maman na poto mais avant tout na banga d'abord Nzambe d'abord faut d'abord mariage coutumier parce que ba parents na biso ba Nzamba mon kilo assez ou ba parents biso ba d'accord na liba na biso après biso ke musika et na d'abord les kana coutumier pour Nzambe officialiser relation na biso après tout ça la mairie religieuse en tout d'abord je lui d'abord parce que na banga Nzambe on a les kana étape oyo a honorer devant famille nanga famille nanga bali ambon ba accepter après tout ça li makambo na mona poto mais na toujours africain en changeant côté ça comme ça na tuna na batu baza kuna soki papa na maman baza ba bisinga te ba grand frère kaka mais osa indeni pozala toujours au bangi ba grand frère noto sama amselon yo zwinda kuno ke na mobali no ke vanda mais au respecter ba grand frère o yebisa ba fille muso ba na poto o bazana ba yana mo tu me dis rien t'es pas mon père t'es pas ma mère yo o yebisa ba oni ba fille wana naïf ça bon qui va la famille la famille mais malgré les problèmes faut tout en respect au tokola nango le respect qu'on a grandi avec une maman m'a toujours pris que les grands frères c'est les grands frères peu importe quand aux nango jamais ba mou déplacer il est là grâce à eux aussi ba aider beaucoup financièrement mais en fait nanga personne qui m'a bé son qui en Paulina bango banga ba soutenir nga boité eza éducation maman pesa ki ko banga ba yaya so ba lobine loko atelo ko na c'est ça mais c'est des yaya c'est comme ça et je respecte beaucoup quoi na moni polatia na pipo tona si lelo mage ba pexi ya mado na kin lelo ko lakisa biso ya mado na la ton rabo mais na changer ba non za rabo changer après mais na la tika boé en pif hein donc oyembela Belda na biso Belda tala quiz tala mopende Belda ya Viali hein bino batu ya dongolo meso bokeba a connaît pas a demander osiliki po Belda bali hola obimina misisa te lelo ezave ma coutumière donc ma solo ezokanga mananenga bloc cadena na famille après toke ba salle toke ba mairie toke mambo belé donc bato tout bazaka tout autour ya Belda oui ça bon bato wana ou bazaka tout autour o blona ezanga pour mingi balo ba pesa ka bango parce que lelo ça bon
Ah, lelo na sa bango ke bazo na viali mbala pamba te lelo anorenga devant la famille toke musika watu bamu na kala beaucoup plus le coup ya ka likolo et ça rolo monte des aventuriers mais parole à lobaki lelo salami yango alors non bakara merci à trop quoi mon chéri, je l'aime et quoi dire de plus quoi. Bon, tu continues ça ma préparation en tout cas, c'est la bon bien via livre à sentir que chaud dedans, chaud dehors, chaud partout et ça yo quoi belda da belda ya viali masola kati check à suivre facilité to bandinde check. Zonga bien votre émission de Naïf Sarabino Masola Kati babi système coutumière toi chez Babelda o matungulut mutakata ke on a simise tela qui est momi fo eba olamba est-ce que belda mutakata matungulo bien nani to ninga to eba nani alamba kiawa nani a préparé mais to kota na cuisine to meka eba ndeni ba oyamba ba viali baoyamba bango na mpakasa baoyamba bango na nzoko baoyamba bango na mouton baoyamba bango na côte de porc fumé toyebite toyeba secret ni alia bakamundele bani mbote babi système akengidila zwanga bien hel mundo voilà on a les cas. Donc, zonga bien votre émission. Tu vas prendre la cuisine. Babi cuisine place ba bord et lambami. Ce que zaki na kin. Nde ba olamba libanda. Ce que zaki pe na Luanda. Pona okike mingi famille pe na Luanda. Nde ba olamba na libanda na ba moya 45 degrés wana. Donc Nangola pe ba olamba des zénith nde balobi mais awa biso tona Paris na cuisine na biso ya dimi mais bota la badama je les débordé yango ngana eba balobi traiteur mama kulutu traiteur ye mutu asali masolo mais mama kulutu loba nanu et biloko nyonso lambi oyo olambi on amour ya nini sentiment nini olambi yango. En tout cas, sentiment et liboso ezali ko sepelisa mwana oyo azosala libala oyo. Po mwana a sepelisi biso. Toza fier na ye yango tolobi na part na biso eloko tokoki ko zongisela ye comme cadeau ya munene ezali sacrifice oyo. Ko lambela ye biloko o batu nyonso bakoya na fete bakolia basepela. Bozo balisa belda bolambi kitoko nde na mona misunye teli bakamundele koti baninyo ba oignon basafu bafumbwa bamikate baboulette. Est-ce que belda pe bolakisi loboko po biso balobaka pa na biso mwasi loboko mwasi lutu. Est-ce que bolakisi ke pe kolamba? Bon mwana tozo kolakisa ye poko lamba eyaka mbala moko teze eloko expérience malembe to kolakisa mwana expérience ezo koba. Donc, un jour, moi, je peux comme un tour, et pas que c'est ça, qui me souba Hollande. Donc, soyez bien votre mission. Tout ça toujours dans le cadre coutumière en famille. Ma solongo yangoyo, mais bon. Kalaté. Ah, ok. Bangona bazokota. Votre mission, ma solaka tirage Smith El Mundo. Sarana nango à suivre. Check. Total entrée mobile. Donc zonga bien votre émission de Naïf Sarabino na couloir ya masolo. Donc couloir ya masolo place vérité les royebana. Viali donc na moni venant au memi équipe, au memi na ba père, ba mikolo, pour ça non. Est-ce que eyomo yo na bateau. On peut expliquer pourquoi les lots na couloir et puis osa accompagner na moni ba maman, ba tata, ba jeune, toute la famille bazana yo. On peut expliquer eyomo yo sinyango ezani. Bon, minga le battre les alliés journée moro donc qui nazo partager bisengo. Pour moi sinon c'est singa foba noré. Donc les lots nazalia donc qui devait famille na ngai na bengisi famille na ngai bazalia ba on sto awa donc qui to partager moment puis to continuer sur la salle pour na to c'est là. Donc minga le bazate merci à toi. Mais ce que oyebi que na beaucoup comme ça balobaka tango memi ba famille boy ba ya ba olia ba makasu.
bakomela baboke ezali sikoyo okangama na se siko eyomo oyo ozonga na ndenge kaka na bala kaka mpo esalaka na bali ozoyeba niveau ya oyo tobanga mosuku niveau ya eyoma niveau ya problème est-ce que ozoyeba acte ozosala niveau nango na grandeur nango donc eza mpona libela oyo oyo eza mpona libela si tala mare nanga aza na ngambo baya nanga baza na ngambo donc lelo soki nga na ye awa donc ezali pamba te lobi obenga bango surtout bando expliquer bango moyebike momi yango père moko masolo ndenge na changer nanga mpo momi yango nazwi nanga momi mosusu non lelo eza mobimba soki na ye awa donc mpo nandimi responsabilité na ngai oye mobimba lelo bapère bazali awa donc eza makambo moko sérieux bon osepela donc biso zonga bien toyaka koaccompagner totala ndenge négociation ya libala ekolekela en tout cas tozana yo diker en tout cas tolobaka ke o leka journée kitoko ezala souvenir mo ya bien na vie na yo et puis makambo ya bien et continuer na mikolo eza koya merci et bonne chance merci à toi ozobanga naobanga ndini stressé et moi moke mais bon ekoleka nango na namoni batie bamaputa bazoselo neti bagarre nayebi te yango eza makambo tozali awa mpona topartage mwa moko ebisengo donc rien naobangela moto nyonso oleka bien. Allez, check. Famille Kanza ezali awa. Famille Kanza, à suivre votre émission, check. Mbote na bino yanga papa. Ah mama. Oyo on doit aller. Oyo on lui parle là. Vous avez depuis 16 heures. Ah, vous avez une idée. GPS ça la terre. Malem papa malem. Nazo yamba bino bien. Et là tout là nous prenons mon bonheur. Oh ça. Question sur les makasi. Oh après. On traduit. Maman il y a question makasi zati. Papa na ndenga lati. Papa mobali. L'équipe a d'ailleurs payé, va porter bien, mais tu vas remettre pas un habit. C'est pas la surprise, tu vois, on est ok. Merci papa le bien. On s'est on va se saluer en Angola. Il y a ça ça reste pour les gens. Transport. Mais papa, il ne faut pas. Et papa, il va se faire. Papa, c'est la moni, il y a le bosso boya qui yambalo, il est ou bien il est. Donc, c'est hein. C'est mon élément. Na bateau nyoso bavandi awa. Moto ayi bolanda wapi. Kombo na yo oyebi déjà. OK.
Moi sinon Yewana, Baoti Kozwaye, na Makela. Moi ça n'aura sali toutes les façons à commis. Beda elo que sangisi biswawa, noko na yo azawa bayaya bazali. Mobali na yo toti ayak atindaka lettre. Yaka na lettre, tozu lettre. To sali des alaka, to sali facture. Les lois de Tozolo Baboé, on va aller au pesa de l'eau et libala. Donc, on peut ça malgré on peut ça mater au salma, ma comme c'est salma Angola. Donc, non koye. Ah, tozu biloko à libala, yo ko lobala miso anoko. Que biloko tozu mobile na ngana ozana ye to boyi mkomsusu ola kaso mobile mususu. Noko azali baya na ba yo baba ye bakeno no. Ngai beda mobile na nga ayi ko tikela nga biloko ye. Au télémi au lui pas encore. Donc Antoine, là on présente une balle nara, on peut partager une avion balle ensemble, futur parent banana, les sols et les briques. Non, c'est pas moi, c'est mon fils. C'est qui? Téléma, je vais faire, papa. Moi, c'est servir la message. Je vais ça, papa. Je sais, les joies, il y a ça. Il ça. Yo, Mélissa, il n'est pas Mélissio. Mettez-nous ma boue, on va faire des affaires. Donc, zonga bien de votre émission de Naïf Sarabino, Libala, traditionnel, coutumier, donc Essengara, Nzonza Zala, mais poto sikoyo, tozana na carence, ou alors manque, il y a Nzondi, il y a Nzondi, il y a Tata Nzondi, il y a Kota Mwasi, na senti bena, ngana eba. Kinzondi wana oyo sali awa na poto yo ozuli yango wapi po bakoko pe ana poto balarati bakoko poto bato akala yo ozuli yango tradition wana ozuli yango ndenge ni bon nga na vai na Angola na participer na ba bala mwa mingi Angola na salaki 3 kizonzi do ya petit frère nanga na ba masami bale ba benganga to sala na sala kango. Bon, ezaka kinzonze eza nango ya lisolo déjà lokwa kande to solo na boy donc kuta na père mo wa mukolo pe donc ko bo solo na ninga respect ya yo lobby à poser question il pas répondre il pas poser donc eza lokwa to solo là et puis tant na longwa Angola na epoto na sala su na loba su kinzonze na Belgique et pas ya petite sœur na Nicole so ça va mettre masikini na kenena lobby kinzonze donc moi expérience wana. Donc, nous avons une expérience. Donc, il y a une bon, pour la petite sœur. Le quoi, il bien ok. Qui nous ont dit pour la bampare, mais ça pour la bampacate, ça pour la gêne. Donc, il suffit de faire koloba. Mais il y a un abi batoué baby koloba, mais n'enga kinzondi au monde babi nzondi wana a ebo bimisalarte. Nzondi wana ebi n'enga ba benda rapidement pour il paraît que ba vrai nzondi a au mémo likolo au senti que le boki tanase. Donc, t'as là ba kazi boki. Tala babiye et ça il mo ba yoko la rango siko ba roya pe boyo ke pe ba bia nzonzi wana ki faible ba transport ezobima ba la moko donc normalement nzonzi fois ça la capable et ça n'est gwa ba tapo mo nzo ça ki gwa we ki ndoki parce que je expliquer non bien ba formation nango to le lo ndingo za na poto ozo boule pe un jour otikila ngo ba jeune mususu ba ye ba lobi pe lobi roza la tête parce que nzonzi o sandeni oyo Bagène à poto. Bon, là aussi, on a bagène à poto, donc il y a le biais de l'eau monté en formation, parce que là on courté. Déjà là on a Monica ndé makambo salami boy. Donc on a participé, et ça la masse na vana na makambo ya mikolo ba loba, kinzo bazo solo ndé ningapi nazo capter. Pour na izala kwande to tanga chikiti. OK, ndé professeur zo tangisa yo zo tanga mais
tant mon pose va petit amiki au tang si bango non ah basala bodo ezaka bongo so monique ngala on peut ça conseil pour me souba ba ke kinzo ya blo amikolo ba blo batela suki te déjà il faut que ozala mikolo pour le bango il faut ozala mikolo pour ozwa maele donc ngala za so ki par exemple mikolo ba sa kinzo na kenda na vandi même eza ya famille na ngate na vandi na zoka mikolo alobaki nini wa répondre ni wa alobaki ni wa répondre ni na capter ngo pour na yebi 15 jours. Donc c'est avec un plaisir au salarango quoi. Donc c'est vraiment vous en a plaisir au salarango. Bon, il y a un épisode dans le lobby donc où ils ont le la ils ont le 5e fois dans ça qui sont ici dans la banane en Angola dans ça en Belgique naïa donc ils ont un plaisir mais ça c'est que ils ont le monté que on a refait dans cap mutabenga louer ngabo ils ont famille comment on louer pe comment na Paris oui na Paris oui bien sûr yo ba louer te yo za ma famille ou bien ba louer expliquer ngao funga famille o nda kunanga ba louer te ba louer ngate wana famille kutu don des aboye na makamba kinzo ndezalaka ba boro ba chaka ba mande wana pesa adekazi kinzo ndazwa ngome o yangeza ya famille donc ils ont famille et wana o eza kizo ya ba jeune te na landa ba mande nzonza jeune atiki baboki ngola ba ko fashe no mama fo mema baboki na nzonza atiki baboki tala nzonza mikiliste kureke normalement nzonzi fazo baboki na manda kende nango lero yo lobiga na tiki baboki kurekatani de ngo batina kimpokolo kuna na damba ba comprendre que nzonzi atiki baboki de fo mema baboki na mais parler na ngo na okena osko wapi nga parler na ngo ah yo saka nga zalaka donc tikite obombisi bona bombisa siko te na bombisi dans la palais et mon ayebi que so iba fete sili bon biso be ngo na ngola ba resaka donc na olamuka na tongo senga moi resaka na obaya resaka donc masola kati o ezaki nzonzi ezaka toujours tradition toujours perpétuer tradition génération simaboye ba so bala fosa na nzonzi et puis nzonzi angolo netiye abimisi ba makambo bon à suivre merci beaucoup OK merci na CPL en tout cas OK merci check nazana nzonzi hein oh nzonzi ya viali hein donc nzonzi ya kota mobali oyo toto so na nzonzi mwasi nangana loba boya batata nzonzi vima na poto bazalaka susu te siko yo tango ozo kosala kitata nzonzi ozo yeba ke tradition pezo kende ozo sa ndenge nini pona jeunesse eza koya pona mabala bazaka toujours na besoin batata nzonzi yo koloba nini bon eza makambo ya calcul te eza science exacte mais une chose est vraie eza tradition alors tradition eza elo moko soki Ozolanda donc les makambo te mutalo bakengai na leki ou bien naza ni non ça s'apprend mais ils ont bandenge belé ya ba prenaka yango tant ozo ko assister ozo yoka ozo mona et puis voilà donc la preuve est que ndenge tozala mwana na biso azawana azo mona makambo susu ezali ke siko neti ba situation oyo tout ça là to benga mutu na Afrique ba futle su tikaya lo ba pa ya revanda mais c'est pas ya lo ba makabo siko biso tozo bota to yaki ko luka vie siko to commencer la famille ah mais ceux qui tozo ko avoir la responsabilité na biso te na na sala on la place na biso donc il y a moi là donc les alango et le mot extraordinaire te o na lobby ezabilo msusu ngai tim na inventango na kutango to kutango tozo mona ba mikolo nde ba osala et puis tozo ko appliquer moi muke tozo garder tradition parce que muto abosa na la tradition na ye quelque part ezalo ko bosa ni ba repère na que même ceux qui to comme na poto mais to ko ba condition à poto ezali d'accord mais to ko bosa na pas to utité culture est tellement important tradition est très importante donc tozo ka na ligne wana nangana tuto yoza ndeko ya viali ou bien ba louer po na mona na paria ba koma ko louer ba tata nzonzi yoza ya ko louer ou bien oza vraiment famille na ye et puis so batu musu bangi ba louer ba sepeli bango bazangi nzonzi ba bi muta obeta machona te bangi ba louer po ba koma ko louer ba futela ba ba nzonzi et comment fonction yo ba louer yo ou bien oza vraiment de la famille moi je fais partie de la famille mais je peux pas prétendre na nzonzi sauf que na joueur lango mais
nakoki ko se prévaloir te na se prétendre que naza nzondi po eza neti titre moko ba pesi yo mais ngai na boya yango po c'est ma famille avandi na mopanzi na ngai Vincent tokoli na ye banda bomwana pai touta ti na minute oyo la situation oyo esengaki ngai na ya na loba tout comme peut quoi za mutu mususu mais naza mieux placé ndenge tozala na ye vu ba relation bazala na viali donc ezali to sali yango parce que on fait partie de la famille mais là ça n'a rien à voir na ndenge bon mutu mususu je critique pas pour chacun ne balobaka mutu na mutu pas gagner beefsteak na ye oyo basala kango baluka bango si ça peut leur servir nako dénigrer ngote mais sauf que bokese nezali ngai naza nzondi te mais na jouer rôle lango mene naza nzondi te elo na kama oboya ngo makasi bwendeni bachuki ya di nzonzi adverse ezaki makasi yango ningi na yo omizula no déjà kota pete naza nzondi te na zui kaka po jouer de rôle biso to bika tata nzondi to muni pe suki ya pembe pesa mandefu ya pembe pe yali mobali ya mandefu ya pembe alati pe pembe do tala niveau Mikiliste nzondi oyo lobi côté ya mwana mwasi azanoko bon donc eza famille donc ngana ye toza elo wela te pa batu balingani na bango bon oya compliquer existence ya batu o balingani na bango pona bozwa nini na kati faut accompagner bango ya solo donc voilà bon merci beaucoup ndenge masolo ezala kaka donc en direct Favelas de Muchachalados nangana semnoke na mabala banzonzi bazalaka donc bola kisabana tradition bola kisabana masolongo ndenge ezalaka ezaka te se kobala mais ba cérémonie ba makambo wana donc ezalaka vraiment na importance ya batuneti bango en tout cas merci beaucoup na ndenge ndima ko jouer rôle wana parce que soki yo posa ki te na bité so banga bazwana ni lem sumu tunsu pasaki te yango bazuka yo en tout cas merci ndenge jouer rôle yango puis l'équipe malamu bo négocier kitoko en tout cas merci pour na représentation na merci beaucoup bon na pembeni on est maman Nzondi maman Nzuzi donc bo confondre te na maman Nzondi pour maman Nzondi azakate donc maman Nzuzi kaka mutazali awa olobi nini makambo leki bo makambo leki kitoko ashile mwana piso tubandine banda bo nani viali biso bia ke chocho na shile bana nga awanda kunanga anda kuna bango ubebe na bango na maboko na ngai kokola na bango na maboko na mama bango na papa bango bazana Luanda menga moko nazali ana présenter papa mama ezandenga yango na sepeli mingi masanga mela maratela ya libala ya chocho nga na meliango masanga ya libala esalinge sengo makasi etikali donc naza toujours mami ya bana poto ya bana ndio sotu ya palanga ya poto awanga moko mami na bango bana ngola bogi mama Nzuzi yeyo abike mami ya bana poto de yenda zo représenter ba mama tout o batikali na damba na makela na kimpokolo olobaki sumboka mongo boye na kimbata na bule balinza za miliki ni do mweza na Mario na ba miliki na kimpangu anga ye masola kati bon to mama kozanga te yaka nafuta atike na yaka bana nga bazo balisa bana aisi merci à suivre donc votre mission masola kati ndenge salaka fataki mbala ngana ba evma samedi yo na ba tradition boye ya kacha palin na normalement ngana fena monoka na salle mais na comprendre tete on a koti babina na mariage traditionnel na kuti bina fataki mbala vandi posé malgré Japon mais classique ba pièce mais classique aye pena yo ka kinzonzi ba makambutu ba impressionné zande nini normalement il faut il y a 4 heures mais oye na moi 15 heures oye na famille d'expliquer. Merci à toi papa Rolls donc bonne année à nous. Bonne année 2015 donc sur Nazawa petite sœur à Bali Aza petite sœur à Soukama et à Palais donc cadette quoi ne pas en français
Donc, on a eu Awa, donc on a parlé, après tout qu'est-ce qu'on salle. Donc, ma idéologie a tenu militaire. Donc, mon tennis, petite scène à Bali. Parce que je suis un grand Yankee. Au début, je suis un beau frère. Je suis un beau taquet. Au sentir rien. C'est bon, tout les gars, c'est pour. Tous les gars, c'est pour un geste à sali. À respecter quoi. À respecter petite sœur. Donc, voilà quoi. Au moins, on doit les barrer, on va pied s'amuser. Bateau Hollanda, donc l'idéologie continue. De coups à la salle, pied de Jésus. Na salle des pieds de Jésus. Pied de Jésus. Ayo, yo, on a autalanga. Tout à la salle, c'est aux salles. So qui me sale, tout à la tongue, on a le boulot manzingé, bien à bord. Donc, parcours, je mets un moulin après salle, les boulots. Mais pas parole. Après les boulots. Tout ça, on continue. Après salle, tu me mets dans la car, tu mets petit bord sur ma canité, tu l'as dans les boulots manzingé. Et Marambo aussi là. Le mapier de Jésus Fatamboula, nouvelle collection 2015, c'est le Fatamboula. Masola Kati, votre émission de Neuf Sarabino, tu as une traditionnelle nano, mais et la lutte a continué. Donc Masolo et ça continue. Check, El Mundo. Tout le monde va dans la salle. Check. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Il y a les mariés là-bas. On peut mettre des mots pour accueillir notre marié. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil comme ça.
tous et de votre idée. Oh,
Ma patte pour que je le pose dans leur patte. En Dieu, ma
mokonzi Antonio. Esther Bobebe.
Swanga bien, oyo ba master ya Vili, Vili na dongi, bino mbo pesa ba témoignage Vili abali. Et ça bino ndenge nini koya na feti, komona bato belé boye, pour faire affaire d'état, auto benga affaire d'état, affaire de vie, affaire d'état. Bolobini. Bon, nga donc émotion, sentiment belé. Hier à sa famille, de tous les événements moyen belé Afrique, donc on est à Londres, on est à donc ils ont pas sacrifice de médecins, pour la yété, donc on a yété, donc famille pena depuis et depuis. Donc ils sont bien, donc ils te l'ont partout, donc Mukuba, donc Moussala Kitoko quoi, Moussala Kitoko, donc ils te s'appellent là Makasi quoi, donc les autres pour la Viali, de te s'appelle Makasi, te s'appelle vraiment. Oh, moi c'est la biso Miguel hier en Autriche quoi. Donc Miguel d'Autriche, Michiliste Miguel, mais moi en Autriche sous Autrichien, bah comme vous belé, yo na fait choyo, moi ça na Bali, Viali. Et ça lyonnais. Au type Autriche, il y a musique. Trop bien, masse vraiment. Maintenant, moi, avant de couler dans la mission, il y a trop. Et d'abord, dans la musique, on a bien en Autriche. Mais, on a à peine en France parce que moi, c'est à peine en France. On n'a pas ça. On a Clément Florent, on a fait moi dans moto Solange Apoa, on a passé à Nouria, Keren, Ketia. De la c'est pas trop comme on a Paris, on a moi en Autriche, mais on a trop on a fait si à Massa Nanga donc on a les langues trop. C'est pas le peine à Paris parce que Paris peut toujours bien, n'a pas parole, c'est pas on va Facebook. Mais on est dansé parce que en Autriche donc voyez parce que Massa Nanga en Autriche va aller là, on a sango. Et nous avons fait un mot pas nécessaire qui t'engue, DJ Willy P. Et puis donc na batnance ba ebinga donc ba moté belé donc biso na Paris mais l'Autriche ndeka ezala de ba Autriche mbote moshino ma vina pio pe mbote na kati Autriche masola kati nyoso ututo loba merci na Viali merci na Belda fidélité na mboka yango fidélité na mboka yango fidélité yango fidélité drapeau toujours on a le bamingi goût de passer biloko dato banango depuis des quartiers pas tout à fait en Angola donc biloko to banango na carte ndango moni biso nyoso masola 4 de mutula bamingi te dato bana biloko da nyoso moni comme des garçons de to lata déjà depuis kalabana to uta donc depuis to uta pe to bota to lata ka de tilelo deux fois te minga sala te donc na pesi vraiment oncle nanga on a linga mingi vraiment na kata Suisse et PCR nanga moté Clarisse vraiment moi ça paie mes oncle langa maître dox na kata ba Suisse ba moté belé maître dox na peso ba mbote alianga ndo yo yebika masola kati mais Ranger Smith Hell Mundo rock Masolé Zali carré au bon moni bana Londres bon moni bana Autriche donc il pas na ma peso moni sama ba koto biso to zalia donc carré na moni ça et nga ma biloko te na sepeli tantina la muki na sepeli na balisi bana nga oyo bazaka na ba mama te nga ibana bala na mama na bango na kati miki nga mbongo manzus babotami na misu na nga na balisi bango oyo ko libude azate bana nga moko na bini bien azolo ba confirmer na bien nazo DJ na mono beti muziki soza na lokamba oloba DJ oloba nini ambiance na musique beti lelo nani a gagné bon yo ebika ici c'est Paris hein Baouta nord sud ouest ici c'est Paris donc dans moment on a pas parole c'est un esprit à bien yemoko on a bien rancher mythe donc très fort yo ebika nous les l'équipe vrai Bangolais contre Bazaïrois mais Bangolais va gagner.
Bazerwa, ma vieille gorge, on comprend, mais musique elle est bien. Babini, les deux parties, mais Bangolais va gagner très fort pour la gagner l'ambiance quoi. Va gagner l'ambiance. Bisotolinga ka Mukora boy quoi. Donc plaisir à trop, na opesaka mbota trop na mavungu levo Dios maman Anaël, Obama, Chana, tout ça donc voilà quoi. Papa Rolls, merci à trop, on est ensemble, tout va bien. DJ Miko. DJ Love Kilau, original. DJ Love Kilau, original. Bonsoir, DJ Miko. On a comment on a kala? Ya kala. Na boakisa yango. Na boakisa yango. To sope Mudamutu. Mudamutu zana biso. Yo zonoka DJ. Yo Miko te. Un grand frère ya Viali. Na mona ki kuna na traditionnel. Mais yo lobité grand frère. On a Oloba. Seconde fois Loba. Na sepeli trop. Tala bango bamona yo pe. Ouais. Po na ebige na Luanda partout bazo Ilanda. Babi kana mbuta mutu mutu Oloba siko yo mbuta soko lobi bango babi ke wana eza serré olobi ni papa. En tout cas na pesi mbote na papa kuna na Luanda na mama na ba mama nyonso baza kuna. Banoko ba papa leki ba papa kulutu ba koko que fête ya Viali mariage na ele ki kitoko di na koloba utu mingi te bino mo bo mona ka bilili boyebi ke Viali Kanza asalelo munene na Paris traditionnellement pe tozoya na Luanda pona osala mariage civil na mairie ya Luanda dire bino mo bo mona ka bilili nazana minga koloba te ye moko koloba makambo bilili azawa zwanga bien chacho people de Madrid babi tinto de Verano na Luanda tosala na mariage wana na mairie Viali ya kobala na mairie Viali kenzolingo banisi ngasi na ngalo ba oya uti koloba donc aza ya pena donc makila confirmé donc c'est bon ni azalaki na côté na tozalaki na journée par la ninga wa côté ya donc c'est ya makila donc a représenter les zalaka que nous va vivre qu'on a vu sur photo zala donc biso nous tokangani ba côté ya et ça le plaisir à trop donc un moment où ça un moment bisengo quoi nous s'est passé bien et l'équipe kitoko donc ba bazo kende malembe mais bozo zonga peka na solo baka toujours donc hein pour le ba et pas bisengo il faut repartager en haut tant bozo mona mais nazo partager na bino ba bozo mona alors que Masole Sugiana bien votre mission de Viali les mariés les nouveaux mariés boyana nous Viali na Belda boyana nous bateau ba salike soirée à lelo ndebo mona nde makambo cho le karana nde expliquer ki bino masola kache betama Viali ye na Belda na lobia fête na bino et sali bino ni komona ba bateau ba sarana bino ko sepelande ba sepeli wana ko bino ba bino na pona bino boyebisa ba ni message yani peut-être banana na mère yako mi mère confirmé message yake ezaki toro makasi na sepeli makasi na ambiance rien à dire bato baye ba ambiancer la fête surtout famille naye quoi famille naye merci beaucoup en tout cas fête ezaki vraiment kitoko rien à dire quoi j'ai aimé. Bon, Viali Olobani. Moi, Viali Kanza Ndengba Lobara toujours que non. Moi, s'il faut qu'on honorer. Donc, na lelo donc na vandi si famille naie et famille na baye ba camarade baye donc ça fait plaisir à mon aîné. Les ailes c'est moi trop donc comme na suka donc tout c'est et les qui na ndengmo malam. Donc to bandaki to na journée tu temps to succès na tongo ya lelo yo. Donc il na roloba nzamba za na biso quoi. Donc na sepeli ya trop. Et ça la ville est état maintenant ce qu'on comme venant au mari et femme. Et ça la ville est collègue étape donc soulagement vous êtes fiers je sais pas et ça ville est une sorte de changer Papa Rolls. Yango eza pas c'est tout quoi. Et nous dit tu peux yango neza na ma solo ya coutume. Les parents na biso ba grands-parents na biso ba leka na ma solo yango. Donc biso to sana donc to zola ndaka donc ba ndenge zalaka. Donc to kokisi ba makambo yango to vandi si batu. Donc ça fait plaisir à trop. Donc hein
fait. Il y a plaisir. Non, ça fait plaisir parce que on a compris c'est ce que Dieu demande. Et l'autre va dire ma famille na fier ambal nanga saliango anorenga parce qu'il y a mingi borute. Bon bolingo ezai kat na je t'aime na monoko ba ak na e maintenant prouver l'autre famille to comme mari et femme et le reste ça faire à suivre quoi. Voilà. Osiligi hein? Et le gabi mi c'est ça pour belda abali hein? Osiligi à connaît pas à demander. Fiali yo bali ya belda. Yo mutu à connaît pas là. Ndeba le pas balobaki à connaît pas à demander. Babalani. Donc Osiligi kana ote Osiligi. Oh là. C'est ça l'ami déjà de confirmer. Maman, c'est fini. Donc en tout cas, nous bientôt souhaiter longue vie. La fleur est belle, Mamango est belle tambola. En tout cas, et permettre biso de passer pendant un bon moment au Nabino. En tout cas, pour nous, c'est un grand plaisir déjà. Biso tous à l'inviter. Donc en tout cas, on a remercié le couple Nabino Nembo pour nous. Sois bien. RS Production, Ranger Smith, le monde est à lui. Toya, tu as fêté Nabino en tout cas. Tu gravé journée, il y a des plus sacrés. En tout cas, on est honoré. Merci beaucoup et longue vie. Même moi, je suis bien. Votre émission. Ah oui. Donc il a CPL à trop toutes l'équipe n'a pas bien. Donc minga olobate na CPL à ton ninga monani bango tout donc famille na reza famille na donc et c'est moi trop. Merci. Merci. Bonne Saint-Valentin en retard. Bon, Saint-Valentin.